Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo pona kolendisa bandeko nyonso ya Deline Television, bato nyonso obolandaka nga na YouTube oyo pona makambo oyo ekomeli biso ba Congolais koyoka lobi komona ete star na biso ya munene ya Congo nani Jani Fai oyo asilaki kokufa atikaki biso lobi koyoka sangwa liwa na ye bandeko na nga esalaki ngai pasi makasi. Esalaki ngai pasi makasi po Nzambe alobaka na nga makambo moko po na ye 2 ans passé. 2 ans passé Nzambe alobaka na nga makambo po na ye. Et puis na lobaka yango ndambu na YouTube na lobaka muke. Et puis na yebisaki batu o bayebi ye bayebisa ye abengaka nga pe na mwasi na ye tosololaka na mwasi na ye. Lelo oyo papa Jani aza lisusu te na obenga ye papa po na respect ya bapapa na obenga ye papa. Aza lisusu te, atiki biso lelo, akufaki lobi, atiki biso, eza pasi makasi. Yango na lobi ke ler muta kufaka, tolobaka susu te po na ebembo osa akufi. Tolobaka su po na muto akufi te. Tokoma koloba po na biso bato totikali po tozwa mayele. Po na biso bato totikali tozwa mayele bandeko na nga. Yango biti na nga ya kosala video oyo po na ko explique bino makambo lolenge ni Nzambe alobaka na nga po na papa Jani. Lolenge ni Nzambe alobaka na ngai. Et puis nini o na sosoli na kati ya makambo wana pe ya liwana ye bandeko na ngai. Yango wana na ina partager na bino na video oyo bo comprendre ke papa Jani na mokili oyo Jani Fai azalaki nani na mokili oyo. Azalaki nani na mokili oyo. Azalaki oyo to bande komona wana te. Yango nga o nga na koloba na video o pona papa na biso Jani sa kufi. Nazo préciser nazo loba pona yete po yesa kufi na ye. Mais nazo loba pona yo na nga yo ndeko oyo zolanda nga oyeba. Soki ozo faire partie na même situation oyo ezaki na papa na biso Jani. Soko oyebi yango il faut oluka osala lolenge o tokolobela ana video oyo. Na koyebisa bino makambo ni Nzambe alobaka na nga na yebisa ye. Na tana na loba ika muke. So na loba muke ezaki pona oprotéger. Ezaki pona oprotéger pona yebisa ki ye mope. Ngabi na loba ki boye pona ko protéger yo. Po biso to protéger kabatu. To bonde la pete kolo azana biso na video o to bonde na komba tata mwana père Molimo Santu. Nzambe papa biso na lola Mozesel kope na se kolo Yesu Masiya. Papa Molimo Santu, papa Kimbangu. Talanga mwano papa na fandi devant caméra oyo. Nazo sala video papa pona kolendisa pe bana na yo esika bazali. Pona makambo oyo lobaka na nga pona papa na biso Jani kolo na bomoi. Yo yebi oye kaki, yo yebi pe onyonso elekaka na molimo pe oye koleka na molimo po ete lelo oye akufa papa. Yango na Nzambe Molimo Santu za na nga kota kati na nga papa o nga na koloba Nzambe ezala ngai te mezala yo nde po o enseigner bana na yo po ete le muta kufa keza nzela eza moyen oyo oteyaka biso po toyeba ete liwa ezali toyeba ete yo pe ozali pe osalaka nini oyo ozelilaka biso liboso na Molimo Santu za na nga video oyo nyonso nga sa na mabe papa mona ye pe kimia no eza kati na bandeko nyonso o bakolanda video o fongola mayela bana no po ete ba comprendre nini oyo nga nazosala na video o mona bato bafingaka bato balobaka mabe ko ako contredire video o papa Nzambe mona moko na moko ako contredire video o papa po ete nazoloba makambo euti pa na ngai te me euti pa na Nzambe na nguya nyonso ya mwana papa na pesi nyonso na maboko no na komba tata mwana pe ya Molimo Santu. Alléluia. Wana to sambeli bandeko na ngai nde na lobaika nga mama Deline pona ba obolanda nga mbali boso miko eutoleka na salaki video pona papa Kofi Olomide na salaki video na lobaki bien
message wana eza pona bandeko na ye na bato nyonso ya bebisa na lobaki na ye na réseaux sociaux po na kokoka te ata so na bato balukelanga bandeko ya kofi bango nyonso na ozwa bango te mais ezalaki kaka na bato bayaki kaka kokonte di pourkoi oluki ye moko kofi te pourkoi boye bosengaka nzambe azongisela bino mayele peuple congolais po mokili o mobimba po ezala vraiment etambola bosembo etambola bien peuple congolais faut azwa maturité spirituelle peuple congolais faut azala na mayele po biso nde bacongolais bato tokodirige mokili mobimba biso bato tokodirige mokili mobimba koma tokozalaka na mayele te bavideo nasalaka nakosa mpe video ka mpona 10 minutes na silisi me funa loba ebele mpona kosala ke mutu nyonso acomprendre me ezaka na bato bakomprenaka te mingi oyo bakomprenaka te mpo baza bana nzambe te baba 75 po bana nzambe toza kaka 25 baza bademon en chair bavivaka tobotama na bango toliaka na bango tosola na bango tolalaka na bango baza ba 75 yango moni bakotikala ko comprendre te po molimo nzambe aza 4 na bango te yango bayaka otiaka ba video ya mabe a mais yo mwana nzambe soko yoki likambo so comprendre te zongela so video na zongela video pourquoi mama de na sali video o po ba msu ba loba ke Jani sa kufi yo ya osa video po na zo sala pona Jani te no sala pona yo ozo landanga non sa pona yo ozo landanga non sa pona Jani te nazo loba pona yo Jani bimi lokola témoignage moko lokola exemple moko o nzamba pesa ki biso poto landa yango situnga mama Deli yango muna so yebisa bino makambo o nzamba yebisa kinga pona Jani Fai nazo yebisa bino po bo comprendre po ekuta ndeko momi ba emisatu oza na même position oyeba ke soko tosi nzambe te okosuka kaka na liwa eloko no na koyi koyebisa bino liwa ya papa Jani lobi na meki kotala mwa muke ndambu na ba site différent na monike bazopesa kaka presque mwasne la brune faute la brune abomiye la brune asali boy azongisaki boy akabengana ki Jani na ndaku abande kozwa mibali aboti kuna mbali msusa bazonga na Jani yango ememie na liwa bande konanga botika ko akize mwa sabatu botika ko akize mwa sabatu la brune wana peut-être ye kutunde azape victime ya makambo o peut-être ye paza victime ya makambo wa molimo ngana ina loba siko peut-être ye paza victime ozomona pona ko banda po tenaki na video o mulaite ezalaka 2 ans passés na ça qui on a ba vidéo so boluki bomona ba obolandanga boyebi na lobelaka vidéo wana na lobelaka mamba denilesi après na pesa un message pona Jani na lobaki ke nzambe alobi nanga pona Jani na lobaki ke anzambe alingeli ye aya mobimba epai na ye azala ni shoni froite azala likomona kati moko libanda te azala bongo te na lobaki boyebisa ye yango mais ezana makamusu nzamba lobi na kati wana boyebisa ye abenganga bona kosola na ye abenganga soka ko benganga abenganga nzambe na bolingo ne abengaka nga tosolaka mwasi na ye mama nani la brune ayebi makambo poto sololaka bazaki vraiment bango bale na mwasine yango botika kopesa mona mwasi na foti ke ye muta bomi ye muta saibo ye muta zongisi bo botika kopesa ye foti ngaso ye foti na opesa ka pa ya ser na biso la brune ezaka kapo a soutenir mobali na yete a soutenir mobali na yete pole tozo solola Jani benga nga mopanzi te bazaki bango mi ba na mwasi na ye to sololi biso misatu na mwasi na ye ozomona problème na ina loba ezalaki nzamba lobaka na ngezaka feya na tongo monso na bosante na sisa ko bondela osisa na busisi ko bondela nde nzamba bandi ko loba nanga abina nga Deline Jani Fai aloba bon Fai je crois sur Fai Jani Fai ngasko le alobi Jani Fai po ngate mana tala asu ba théâtre te kala penza na tala ba théâtre na tala na nga musute mais Janiona baza batu o biso totala bango bandaka na ba théâtre do aza parmi batu o ba terre o nga mana na lingaka vraiment
ozomona po joa kitoko donc nalingaki ye makasi baza ebele nalingai bonde bande ko jouer wana ba papa po ba de Londres surtout de Londres nalingaka de Londres pendant nde bande ko jouer ba DiCaprio banani susu donc bazali ebele non compter na mibali bazali ebele o bande ko jouer pendant nde ko sepela na bango so baza na théâtre wana na kotala yango donc vraiment mutu o akolo bake ayebi janite vraiment na ayebi te donc ndele ya lobi Jani Fay moko na sera pe Jani Fay kombo na yebi yango ngana bi o asala ka théâtre abi oui nzamba binanga oui abi Adeline bolanda nga message wana o nzamba pesa kingai na YouTube so na loba ke na loba ke mobimba te me batu so bozong si video wana na yete so na na deuxième téléphone na ngana zong sela bi video wana parti wana na yete so na zong sela binongo awa deuxième téléphone na je crois charge zate donc ngana zong sela bino video wana awa po boyoka nde na pesa ki message wana na loba ke zana makamsu na yebise ki nzamba lobi po na Jani azala ni shoni fois azali komona kati banda ta ya mobimba azana posa na ye mobimba azana posa na ye mais boy bise ya benga nga po ezana makamsu na kati wana siko leri nzamba lobaki na ngai ayebisi nga alobi na nga Deline Jani Fay nga bi oya théâtre alobi alobi na nga bi Adeline bolanda bien yombo tika ko akize la brine na makambo liwa ya Jani eza makambo eza spirituel nzamba alobi na nga boye abi na nga Deline Jani ndenga zalaka wana banda bumwana na ye baluka koboma ye abi Jani banda bumwana na ye baluka koboma ye menga nzambe na linga liwa ya Jani te na yebisa bino nzambe mutalobai na nga bongo abi nga nzambe na linga liwa ya Jani te ti akola azalaka kaka baluka ke kaka koboma ye menga nzambe na permetaka yango te abi na permetaka yango te nzambe mutalobai bongo tokende na makambo oyo avant na silisa yango na okota no na Bible fai na banda na Bible après na ya koloba na bino na kosilisa yango tokende ka mbango na oleka mbango pona yebisa bino makambo ndenge ezalaka na molimo ndenge mo muke na comprendre na yebisa bino yango tokotanga eza makambo to ute ko partager yango na bandeko makambo oyo to partager ki na bandeko to partager ki Psaume 18 to partager Psaume 18 bandeko nanga Psaume 18 elobi nalingaka yo Yawe yo ozali makasi na ngai Yawe azali esika na ngai ya makasi oyo nakimelaka na bombama oyo nakimelaka po na bombama azali libanga oyo ebatelaka nga doki awa David azolobake nalingaka yo nzambe nalingaka yo nzambe soki tobi tokende na 17 toke na 17 nalingaka yo nzambe so totangi o nyonso omonake David azoloba nani o nzambe aza pona ye nzamba batelaka ya bandi noke nalingaka yo nzambe yo batelaka nga yo proteja nga yo boy nazalaki na bitumba nazalaki na ba problème nzambe na belelaki yo toke na 17 na 17 elobi boy po toke na mbongo to partageons na bandeko na veye to partageons makasi na veye toke na 17 elobi boy uta na likolo Yawe atandi liboko pe akamati ngai abimisi ngai na kati ya bamai minene donc eza teke David boye badindaki na mai nzamba sembo loboko abimisi te David azoba biso azaki na prison spirituelle donc akangamaki na prison spirituelle bakangaki ye yomo ba difficulté mingi yelaka biso bato ezalaka ke posi bakanga biso batia biso da na prison spirituelle yango siko esengaka biso tobondela le biso tokobondela nde loboko ya nzambe yake ebimisi biso na prison spirituelle so bakangi biso ezalaka ke makambo nyonso baolinga basala okuna baosala yo soki balingi baboma o baoboma yo ozomona sikoyo Jani babomaka ye na molimo te mpo nzambe apermetaka te liwa mutu nyonso nzambe mutu apermetaka ngo bandeko na nga po mutu akufa physiquement ebanda no fo babomie na molimo so na molimo babomie nde physiquement pe akufaka ozomona donc Jani babanda koluka koboma ye nzambe alobi apermetaka liwa na ye te
ozomona 18 elobi boye alongoli ngai na maboko wana nde tolobi eza prison spirituelle po bakanga bato na yebisa bino bakanga bato mosusu na se ya mai nga na mona bakanga bato na se ya mai epuis kutu na se pe ya se ya mai lisusu eza na mboka moko esika nga bakangaka nga kuna bakanga nga kuna me baboma nga te mpo nzambe apermetaki te baboma ngai voilà ozomona bongo donc yango wana epuis nzambe aza tellement malamu mingi wana so tolobi totanga na 20 awa balobi boye na 20 awa balobi boye tobandi na 19 bango babundisaki ngai mokolo ya mabe kasi Yawe aye kosalisa ngai alongoli ngai atie ngai na esika ya malamu abikisi ngai po alingaka ngai kuna na liboso tomonaki David alobi ke nalingaka yo Yawe tomoni ke David abi nzamba bikisi ye po nzamba alingaka ye ok Yawe asali ngai boye po na bosembo na ngai asalisi ngai po nasalaka mabe te nalandaka banzela ya Yawe napesaka nzambe na ngai mokongo te tosuka na biso wana donc eloko na ye naloba ke topartageaki yango na bandeko topartageons lisu na bandeko nyonso tola na bino veye vendredi topartage yango nzambe na bandeko na ngai nzambe alingaka biso alinga biso avana tobotama banda na libumwa mama abatela biso ti tobotama biso toyeba eloko moko te me tobatelama na ye tokoli pe tobandi kotambola pe na vie ya masumu tobandi pe kosala pe bamasumu tobandi pe kosala bamabe ebele me nzambe azobatela biso kaka na baliwa nyonso ekoka ekoya po toyebaki utata kosambela te tozolala tosambelaka na biso te tolali tolamuki tozobatelama baluka pe koboma biso bakoka biso te malgré tosambelaka te me bakoka pe koboma biso te nasi bo comprendre nzambe alakisaki biso bolingo na ye nzambe alakisaka biso bolingo bolimbisi na longola lineti nzambe alakisaka biso bolingo na ye nzambe alakisi biso bolingo na ye na monde ti lineti utesaninga bien pona baminda oyo nazongisa esaninga bien pona baminda oyo nzambe azwa lokumu ok donc nzambe alingaka biso yende nano abandaka kolinga biso siko biso esengi nzambe alingaka na biso tozongisela ye bolingo wana tozongisela ye bolingo oyo alakisa biso ekomaka na batemps moko na vie ya mutu nzambe azosatendre na yo ozongisela ye bolingo wana siko soki ozokoka kaka ozongisela ye bolingo te wana nzambe akopermettre na ye liwa eya nango nzambe akopermettre liwa eya nango po oyo azozela pa na yo azomona yo azotilo ba opportunité nyonso po yo oya mobimba epai na ye me yo ozokoka onka te ozokoka koyaka mobimba pa nzambe te yango na mabe o banguna bakolinga kosalela yo nzambe akopermettre na ye yango nzambe akopermettre yango bandeko nanga Jani wana Jani Fai azalaki na likabo ya nzambe ya makasi o nzambe ataki kati na ye azalaki na likabo ya nzambe ya makasi ya niveau mukete ozomona yango moni banda bumwana na ye baluka koboma wana nzambe ayebisaki nga baluka koboma ye banda bumwana na ye bakoka koboma ye te po nzambe apermeta liwa ya Jani te apermeta te yango moni bakoka koboma ye te nzambe alobi na nga boye tokokontinue na makambo nzambe alobi na nga mpo na ye alobi na nga alobi Adeline banda zala mwana moke baluka koboma ye me nga nzambe na permeta liwa na ye te akoli ti akola balukaka baboma ye nga nzambe na permeta ata alobi makambo mosusu ye moko asalaki elingaki ememele liwa abi makambo mosusu oyo ye moko Jani asalaki elingaki komemela ye liwa me nga nzambe na permeta liwa na ye te na permeta liwa na ye te akufa te na permeta yango te alobi mesikoyo wana eza 2 ans passé nzambe abi mesikoyo naza na posa na ye aimitika mobimba epai na nga amitika mobimba nalingeli ye ndambu te
na lingeli eta zala kaka o mondimi moko wana nga pe na komotsa pe ba commentaire donc nzamba lingela ki ye nzamba lobaki na ngana lobaka o ye na nzamba lobaki après nga pe na commenter nzamba lobi na lingie mubimba na lingie azala nisho ni froite na lingie aya mubimba epai na ngai nzambe na posa na ye makasi na posa na bina permetate ya kufa na makambu abai mabete makambu o ye moko asalaki makambu o ye moko asalaki elingaki mema ye na liwa me ngai nzambe tala bolingo nzambe azalaki nango pona papa na biso Jani tala bolingo nzambe o azalaki nango pona ye abina makambo ye moko asala elingaki memela ye kufa me ngai nzambe na permetaki te akufa me sikoyo nga nzambe nalingi ye aya mobimba epai nanga nalingi ye aya mobimba nalingi ye azala ni chaud ni froid nalingi ye aya mobimba naza na posa na ye ngai nzambe na posa na ye siko naza na posa na ye po liboso na permetaki liwa na ye te nalingaki ta kufa banda zala mo mketi akola na makambo ye moko asalaki elingaki komema ye na liwa me ngai nzambe na boya ya kufa bandeko na ngai nzambe atikelaka biso temps nzambe atikaka temps ngai ezala periode moko boye na bunda na babitumba ebele ya baluka koboma nga nzambe apermeta liwa na nga te mais l'air période mo na néglige kosambela nzambe abi na nga na lito ya lobi na nga tala yo kutu soko kosambela no te na mokili oyo zo vivre boye osambelaka te ngai nzambe na kopermettre yo okufa nzamba lobango abi ngai nzambe bolimbisi eza bomeseni te na longola onkaka alobi ngai nzambe na kopermettre yo okufa na yo pona olinga te yo ovivre na mokili oyo sans kosambela nzamba alobai na nga bongo abi na opermettre te yo o continuer ko vivre na mokili o sans kosambela na opermettre yo kufa na o yango ekomeli papa na biso Jani yango ekomeli papa na biso Jani nzamba lobaki na ye na yebisaki ye mwasi na yaza témoin to solaki biso misato na isenga binzamba lobia a protéger contre liwa do batu balukaka ko boma yo batu balukaka ko boma yo mais nzamba bia permettre liwa na ote mais ekomi temps o nzamba lobia azolinga yo omi pesa sko mobimba pa na ye na iseke nga bindengo zana fo yo za mosenda nzambe munene nzamba lingio oza apenda lokwa nde tomona ba frère mukile banda koloba penda ke Jani akoma kosambela le omba milia bato masanga so mela masanga tika so mela cigarette tika so ko mela ka ba 20 biloko wana nzamba lingio na biloko wana te nzamba lingi otika biloko wana nzamba lingi oza la pa bato balakisa o musapi baloba ke istana biso Jani akoma kosambela esiko zali liloba nzambe esiko zali ozotea partout zali dimanche ozanga te église nzamba lingi mipesa na yo kaka na makambo nzambe zala bongo po aza na posa ya kosalela yo na yebite loko nini nzamba kosalela o me na yebiseki nga bi oza seki na étoile moko ya makasi oza na étoile moko ya makasi oza na mission mo makasi awa na mokili o me ozo sala yango te pourquoi ozo sala yango te po mipesi mobimba na nzambe te bandeko na nga yango tozo yoka o papa Jani asali 16 ans na mboka o samukanda nzamba seraka bana na ye bana na iso ozo comprendre kate oyebi nzamba za ba façon abengela bato mais biso nde totala ka mokili bato mzu ba mona so ba mona na komo sambia sambia makasi ba mona nga na za yuma nga noko boende na la video ne mzu abi nga za noko na za vrai noko nga noko boye ba mona nga na ba bible na kenda ke église na komi kotea bande ko na nga biloko mususu bato mzu ba kufa te po ba ye na bonzambe ba bandi ko samba ba mi pesi na nzambe liweke azaki na bitumba moko ya makasi na toyebisa bino eloke bandako obundise makasi po étoile azaki na étoile wa makasi wana ozomona étoile wa makasi wana ya omoni monguna azaki koyiba étoile na ye bayibaka étoile na ye Jani po ba travailler nango
ozomona bayibaka yango yango baluka koboma ye po mwana moto aza na étoile ko so bayibi étoile babomi bango batikalaka na étoile wana bayebile bakoboma o bazio oke ko travailler mpona bango siko nzamba permettre yango te malgré bande ko sambela te asala bere ebele na vie o nzamba lobaki makamsuso ye moko asala engei ko meme na liwa menga nzambe na permettre ki on te tala bolingo nzambe pona bomo ya papa mso jani akufi très jeune akufi très jeune akokai kokufa te lokola kaka nzambe lolenga zelilaki ye nzambe apesaka temps soka komi na temps mo patience ne koma na suka patience ne koma na suka ekoma na suka po ngana yebi ke liwa na ye nzambe muta permettre yango kana bato baluka koboma nzambe muta permettre yango to yebi te so na dernière minute a relation ni na dernière minute avant kufa na nzambe po azapenda mwana nzambe a solo na likabo nzambe wa makasi wana do yango na bandeko na nga yo ozolanda nga nzambe soka lobi likamo mpo na yo tosa na yo oyoki penza ndeti papa biso jani ayoki penza nga na yebisi ye na binzamba bibaluka koboma yo me yenda permeta te me aza na posa na yo sikoyo don yo bake sikoyo mpo nzamba batelo ezosenga yo moko asala lokwa David na psaume 18 do esengaki ye asala lokwa David abanda kolinga nzambe mpo nzambe alakisi ye deja bolingo ebele nzambe alakisaki ye deja bolingo ebele abatelaki ye osambeli na yo te bato baoluka baboma yo nzambe aboyi okufa moni eza na bato mosusu bazala bongo ozosala na yo mabe na yo ya ndenge nyonso nzambe alobai te ke asaki mabe nzambe abe makambo mosusu oyo asalaki ngai meme na liwa do makambo oyo asalaki one ngai komeme na liwa me nzambe apermete kaka te akufa po bolingo nzambe siko ekomi na temps oyo nzambe alingaki ye siko azongisela ye bolingo wana bandeko na nga bolingo na biso na nzambe fo eza réciproque ye alakisaka biso bolingo liboso ale biso mpe futa ozongisela ye bolingo wana eza devoir na biso ifo tozongisela ye bolingo soki tozozongisela ye kaka bolingo te nzambe akosanza biso bibeli moto alingaka nzambe eza moto asalaka volonté ya nzambe volonté ya nzambe mpona papa miso jani ezalaki ke ifo amipesa mobimba na nzambe komipesa mobimba na nzambe ata so okenda no eglize te ntango olamuki obondeli otiki masanga otiki cigarette otiki bamilie wana oyo oyebi ke makambo ebele so tofandi na milie wana tosolaka epesa na nzambe elokumu te otiki biloko wana okomi opase temps na yo mingi so outi mosala no odivize batemps na yo 8 heures du temps okende mosala lero oyaka opemi 4 heures du temps moi 1 heure du temps na otangi bible opesi nzambe 1 heure du temps na yo wana na ntongo avobondela ovobima obondeli lero ozokende na nzela nzambe monanga na oke mosala monanga omipesi mobimba na nzambe ozosala volonté na ye soki pe nzambe atio na motema ke eglize moko banda kokende ozokende eglize wana ozozanga te balobi baveye yo wana ozali badimashe yo wana ozali bani yo wana ozali omipesi mobimba na nzambe soki oza na likabo moko kati ne lokola bajani wana elinga kobima soki kaka tosaki ne makambo nga nayebisaki ye ata libala ne ningaki zwa mikakatano wana te eza monguna botika la bwini wana calme botika mwana mwasa bato ta mosusu ye kuta aza victime mpo soki papa jani ayokaki makambo nzambe alobaki na ye atelema na makambo ya nzambe kosambela atiki biloko ya mokili atiki bamuvuma mokili wana atiki mambo wana nyonso abandaki komela masanga atiki amipesi na kosambela na nzambe tala nzambe yo lobi boye siko nga na kosala ndeni nzambe alinga odirectionne ye bandeko na muta koso te nzambe alinga odirectionne ye nzambe alinga koprotege alinga kobanda otondise na nguya alinga banda okomprendre banani oyo balingi baboma ye alinga banda kokomprendre banani oyo balingi bazoyiba etoile na ye alinga kokomprendre ke etoile ne po etoile ne bayibaki yango azalaki na etoile ya makasi bayibaki yango siko po ezonga omoni David ndenge alobi nalingaka yo nzambe yo ozali makasi nango ozalaki boye bakangaki nga boye nzambe otie loboko bimisi nga nabelelaki nzambe nabondelaki do papa jani esengaki kaka banda kobondela mipesa na nzambe nzambe moko alobi mpenza ke mipesa na nga mobimba do mobimba enge elobake soko mpona tunaki abi wi tokendaka eglize ok
Ok, dans l'église, mi pesa siko makasi. Mi pesa siko na makasi pendant l'église. Et puis na kosambela. Mi pesa makasi. Ozomona. Siko ye mwasi ayoka ki pe message wana. Bazaki ba mbale. Fallait mwasi a soutenir peut-être mbale. Nga so na opesa ka mwasi foti. Pona sensi que mwasi a soutenir ki peut-être mbale te. Que to bandama kosambela papa na omwandi tu couple un peu okende normal te. Oyebi makambu nyonso soki la bri na sala eza yete eza monguna. Eza bitumba jani. Eza bitumba jani monguna lingaki jani te na mukili o. Monguna lingaki jani te po ayebi o nzamba tsaki kati na jani wana. Nazo c'est non vérité. Ayebi o nzamba tsaki kati na jani. Yo monguna lingaki akufa bandakala. Nzambe na biso na bolingone a permetaki liwa na te. Ayeba kike atiki la jani tan. Yango moni atindaki lokola nga. Na ebite soki message wana azwaka apana ngai ye. Po nzamba za abonga ko tinda ngai. Atindi pe muntu musu, atindi pe muntu musu boyebisa ye. Ba message wana se kutana. Po mwana ne atelema na musala nzambe. Ozomona. Na ese nga bifo tanga Bible mingi. Tanga Bible mingi bonde laka. Avola lo bondeli. Olamuki o bondeli. Moso muteme machi o bondeli o bondeli. Tika ba distraction ebi ke camarade oyo to solane kama moka ya bongo au dîner ko boya bango te mais zala ebi ke ba millions so na keto lo ba ka boye ba mela masanga bani o kimi no mo ba millions wana o bendani na onana na iseki ba bloko anyansu abina nga kutu na mosne babi batu ba obenga biso babi ke prophétise mokuna lobi ke jana za mutabakisi mutaboy nga na ese tika bango baloba na boya ki koloba mobimba message o nzamba pesa ki nga pona yo pona ko protéger yo na ese kiye nga bina boya ki koloba mobimba na loba ki ka ke nzamba lobi oya mobimba epai na ye ozala ni chaud ni froid alingeli yo mobimba de nzamba loba ki ke aya mobimba pai na ye c'est je crois que abandaki pe ko sambela ozomona ate bandaki ko mona na boyete frère Chani te azaki na epe ko sambela ayebaki nzambe ozomona ayebaki nzambe mais le nzamba biyaka mobimba do sika lingeli yo ba foto amike ozala nango fotika ozomona otika do babanda pa ko mona okete ye azaya nzambe akoma ko sambela ye penda koma osambela atane ben interview na ole koleka to mona DiCaprio na pambola nzambe pona DiCaprio so na landi na landa ben interview na ekala na Olanda on lisusu so landi ben interview ya DiCaprio zo senti ke akoma ko sambela ozo senti do mutu mona nzamba lingaka bongo batu omoni batu ba portrait ba bengaka bango ba chrétien pour na comportement na bango ozomona comportement na bango le ba bengi na interview mo bandi koloba boy OK nga nyonso ka nzambe nga mabiso to mipesi na biso na nzambe to landa ka ba interview DiCaprio sepela ba interview ya DiCaprio na zuka exemple na ye omona kete opinza koma ko sambela do yango nzamba zelaki na jani ya nzamba jidi bozo yeba pe eyelinga kasi ko DiCaprio pe abela makasi période moko abela makasi période moko natala ekutu na théâtre moko bozo senti mutu na pema ngamuna bi nzambe nanga sunga mwa mbaloko na bondela ka bongo pona DiCaprio ozo tala ba interview ya DiCaprio okoyoka kaka makamba nzambe zobima wana oh Seigneur so yango de nzamba zelaki na jani mukelelo bake frère jani akoma osambela mukelelo bake jani frère akoma akosambela bitumba nyonso na couple na ye nyaki nango kozala te engeli zala te de makambo nyonso oyo ili la brine ti abenga na jani ti azwa mobali musu babota na esala boye eza monguna eza yete ya monguna mutasali ndenge wana o jani akomi problème mutema pona mosi makambo asalaki ye bandeko nanga combien de basi na mboka o France babenga na mibali baza pe na mikanda te nzambe nde mutatikaki jani aleka na ba preuve wana aleka na makambo wana nyonso aya penda pai na ye nzambe na biso yebi ndenge abengelaka bana ne aza na posa nozo tia te ti ozoya te akosere makambo nyonso mikanda banini nyonso akokanga
oni nyosa kokanga zo mo pa ke vie zo machete mariage zo machete li bale esika na bale zo machete boyokani ezate vie nange zo kende bien te nde na lingina za na zo za bongo te alosa sikoni oba na lukelongi ya nzambe yango moni nzamba zelaki pa ya ndeko na biso Jani mais asalaki yango te chez quoi posoka asalaki yango nga okufa lelo te anga kufa lelo te na oyebisa bino soki asalaki yango mipesa ka mobimba na nzambe anga kufa lelo te nga nazalaka nete nayebi te me na nga namona nga ata na bainterview oyo na blandi wana ke akomi mpe akoloba ka mamba nzambe na nga natuna nzambe me pourkui moto akomi mpenza na yo boye pourkui akufi me na momona akuna likambo otuna nzambe te pourkui papa Jani akufi nayebi ke nzambe apesi ye banda nayebisa ye 2 ans nzambe apesa atan nzambe apesa atan bitumba ne ya liwe ebandi lelo te bandeko na nga epi monguna ayebi soki abelisaki Jani soki kaka atiaki maladi kati ne bamaladi moko boyeboye ta mosu alinga oluka elongi ya nzambe na ntan wana anga obika yango moni bamonsi biti mingi ya bana nzambe eza normal te ya bato eza normal te bayebi ke so tobelisi ye lere azobondela ata na kati ne aza ya nzambe nzambe alingi ye ozomona nzambe moto apermettre liwa na ye botika koloba labri na bomisi ye labri boyeboye wana eza na makambo mokili labri mpe azalaki amvute mpo soki mobali na bandaki kosambela mwasi alinga akóma na makambo wana te couple nini ngai ezala bien donc monguna alukaka nzela po adetruire mutu ozomona alukaka nzela donc atali kaka Jani akozala na kimia te na mokili oyo letili ke nga na oluka na boma ye azokufa te azala na kimia te funa bloke makambo nyonso nasala nazongisa boye siko nzambe azozela Jani abondela na bosolo mabondeli oyo emataka eza mutu ozobwanga nzambe ozotika bamabe oyo makasi wana po bamasumu eza sorte na sorte lisumu mosusu obika nzambe elimbisanga ekei nango alimbisi yo mba moko bondeli emati lisumu mosusu fo confesse yango ozomona donc vraiment yango kana ngai nasalela bino video bandeko nyonso oyo booloba labri na bomisi botika mwasi wana eza makambo spirituel makambo ya liwa ya papa Jani eza spirituel ye moko soki ayaki na ye na bonzambe mpo nga napesa ye message wana mwasi nayebi so nakosi labri nalobake nakosi so nakosi labri nalobake nakosi nayebisa ye nzambe alobi alingi yo mobimba mpo baluka koboma o banda bomwana nzambe apemeta te ti ndenge okola mpe boye balukaka koboma yo nzambe abi apemeta yango te liwana apemeta yango te epui ndenge oza wana makambo mosusu yo moko mpe osalaki elingaki ememo na liwa nzambe abi apermetaki liwana o te donc eloko nzambe aboyaki ezalaki liwana me alobi sikoyo naza nde na posa na ye donc na ntango na sikoyo nzambe bolingo na ye alakisi ebele aza sikoyo na posa mpe ya moto azongisela ye bolingo donc tozongiselaka ye bolingo oyo alakisaka biso bandeko moto akoso te yo nzambe osala bamabe ebele okufa te oza na bomoi zongisela mpe nzambe bolingo wana po ye atalisi bolingo na ye kati na yo abateli yo ntina age oyo ozali combien de bato baluka koboma yo mpo na etoile oyo oza na message oyo eza surtout mpo na bana nzambe bana 75 eza mpo na bino te mpo bino bofaire parti nango te mpo Jani azalaki ya bino te azalaki ya biso nzambe apesaki ye temps longolaki liwa mpo na ye malobi sikoyo nazozela ye nalingi ye amipesa mobimba pa na nga komipesa mobimba pa nzambe eza kolinga nzambe lere yo ozolinga nzambe nde ozobondela nzambe abandi kolongola mikakatano abandi kolongola bablocage abandi kobimiso na libula akufa esika bakangaki yo abandi kobimiso do ezosenga sikoyo mpo yo bika yo mofo banda koloba nzambe batelanga nzambe protege nga nzambe longola liwa fo banda koloba ndeti biso baoyo tokoma koloba me liboso tolobaka te me nzambe alongolaki biso na liwa liboso tosengaki te nzambe ebikisa na maladi nzambe abikisaki na maladi siko azelaki biso nzambe alingaka bana ye tokola na molimo yango moni makambo oyo ekomeli papa na biso Jani yo ozolanda nga miyeba ezaka ye te message wana ezalaki mpo na Jani me eza mpo na bato ebele oyo nzambe atinda mutu nyonso na mokili ayaka mission
biso nyonso bana 25 to na mokilo to ya mission na biso mutu na mission na ye nzamba protéger ou pour kufa te poza na mission na ye. C'est quoi azozela yo mi pesa pa na ye ye moko yo so mi pesi na oko bandi kotambo na obanga ye olongoli makambo telika iloko bo na tiki on pona nzambe ezate ko na tiki cigarette pona maladie te na tiki cigarette pona nzambe na tiki masanga pona nzambe na tiki ba milie wano baloba makamba biete pona nzambe na mitiki siko pa nzambe bosko mona oya kosala kati na oto ikotozo tanga na psalm 18 oto tanga na psalm 18 yangwana do yonka ngena partager nzambe azana bino nga mama Deline kimia na ngezali po message na nga na komisaka pa na ye en tout cas sengwa motema na nga po na komisaka message bande ko na nga soki message wana komisa ngote ndenga kufi lelo ngena za na journal ngena za mal à l'aise ngena okama be moko pourquoi na komisa message wana te po ni na komisa message te ngena loba bongo ozomona do ete inga penda na ko comprendre bien banda 2 ans na ebisa ye fallait nzamba zela ki apesi temps mais asali na ndenge volonté nzambe te asali na volonté nzambe te vraiment na o marché ba monter asali volonté ya nzambe te yango nzamba permettre liwana ye voilà donc yanka na loba na profiter koloba ke naza pe na message ya belle vie pa théâtre na message nzamba ibisanga banda ne passé et nasi ina ne koki banda message wana ina ne koki na lobango te donc etindinga na yebisa belle vie message wana de belle vie kaka o ya théâtre naza na message na ye o nzamba lobaki na yebise soka ko benganga ekozala bien na yebise message o nzambe alobi na nga na yebise ba o bokolanda bokomisela belle vie message oyo nzambe alobeki na nga makambu na yebisa belle vie naza suna message na yebisa leki na biso o na benge leki na nga nani Jeannette prophétesse Jeannette na préciser prophétesse Jeannette oyo apesaka ba message na nini nzamba pambole sika azali naza pe na message na ye banda pe na zo message wana ewumeli vraiment za message ya ne passé en tout cas ewumeli message wana funa yebisango Jeannette na kokanga su message ya mutu te po mo bilo msu nzamba yebiso yebisa mutu boyeboy otalika de na oyebise aholoba nanga kosala ozongsa dozomona kake ba message mutu biso tozelaka message nzamba lobi yebisa mutu boye na pamboliye yebisa omoni biso batuto na tina biso ngwana message ya kitoko yango toluka to yebisa mutu mais message oyo komema mutu na vie éternelle oyo komema mutu to kanga kango pourquoi yango na bino kanga sute batu mibale nzamba yebiso na bosani mutu mususu nzamba akapelenga na message ya Jeannette prophétesse Jeannette naza pe na message ya belle vie ba mibale wana na message na ba belle vie na prophétesse Jeannette ba oyo bosolaka na c'est Jeannette boyebisa ye mama Deline alobi azana message na yo ba oyo pe bosolaka na belle vie boyebisa belle vie mama Deline alobi azana message na yo donc nzambe azwa lokumu mpona ngo na tiki bino kimia na Yesu Masia ezala na moko amen.